MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbuto ya MDG TV Mafuta Yasika. Nza mwana papa mbola ngai bino bandeko. Babolingo kana cadre actualité to kopesa bino basango. Et ndeko na biso artiste comédienne Maman Moyindo, excusez-moi, auti ko bongisa. Mwana ya mobali son unique garçon, son unique fils, son unique enfant. Lisu moko nde to bana lingala. Un jeune homme dans de vingtaine d'âge, bel homme. Et très beau et abane au mona penze longi et zaki na santé ya malamu. Maramnya so bien na éviter nini et bomi ndeko na biso bandi on a bolimbisi le tard na sa vidéo oyo émission oyo et pesi pasi et pesi mako mona ndeko mwasi ndenga zo baluka na mabele na moni mamo indo zo baluka na mabele azolela na oki pasi na oki mawa bandi kona ngai et to souhaiter ba sincère condoléance to pesa pe message to pesa pe conseil ndenge to message na kopesa bande kono ki pasi na ki mawa mawesi na mitema ya bato quand ndenge Bible zoloba que dans les derniers jours les hommes seront insensibles. Les amis, imaginez moto perdre mwana na ye ole bato ba compatir eza passé. Amoni vidéo moi maman ndebu na TikTok azobi na kifuelele bien sûr avant liwa mwana ye et il y a une personne qui va commenter en disant si tu savais que le diable va prendre une partie de toi tu allais rester dans la présence de Dieu moto kufeli mwana botama ambo bato bazero koma bon ce moto dans la présence de Nzambe ne mabe komela gete. La Bible déclare que tout arrive également à tous. Même sort pour les justes et les méchants. Mabe comme la moutunios. Na batu malamu na batu mabe. Au fait, elo ani na loba. Na linka na meka ko sensibiliser pour loba na bandeko. Et na vie, il faut weba ko kabola pasi na moninga. Même la Bible dit plaira avec ce qui plaire. Et bo sepela na beba zo sepela bo lela na beba zo lela. Tant moto akweli likambo ezala moment te akoya ko rappeler mabunga ezala moment ya o compatir na moto et salinga mawa tozana ba vie na biso pe toza pe na ba famille oyo bandeko misusu pe ya biso ba se comportera malamu te. Vous croyez que ata lelo so kufeli ndeko moko azali na tamboleli ya bien te to bana osama mboza dignité proche ou encore proche na yo ozwa ta koloba bilobela to ya ko rappeler mambo mabe muto asalaki. Les amis, on a constaté dans la communauté oyo ba mambo ekomi trop moto akufi les gens na place ba lela mowe ba compatir na pasi oyo ekomeli muninga mais ba okende ko rappeler mambo mabe o moto na bana ko salaka. C'est pas bon. Kala to yebaka moto so akufi moto na bato bakufaka bazala na mabete parce que babeta masolo négatif à mowe te asi akufi. Mais lelo o bandeko bato bakomi so moto akufi babandi kozongi savoir même ba vidéo
ya ba makambo o moto wana sala lobi ya malamu te. Mais pourquoi bobeti makambo malamu ya malamu te? Ka bokibetaka o ya mabe. C'est méchant. Il faut tout bima bizaleli. Oh, du coup, c'est pas bon. Même la Bible condamne cela. Bible zoloba même soki Nzambe a frappé moyeni na yo. Oko sepela te. Parce que risque za Nzambe a détourné kanda na ye pa na ye azongisa ngo pa na yo. Et sepelisa Nzambe te soki moto o souffrir yo seka moto. Ata moto wana zali moyeni na yo. C'est contre la Bible. Et humainement parlant, c'est pas bon. On dirait batu bon moto za soute na mokili oyo. Et tomona ki video ya ndimosi na liwa Jani lobisa yi mokili. Eloko ebomi Jani yango tozo eba famille Jani tomboka ba fimi ya ndimosi mabe. Et voir même batu belé public et sepela te. Même artiste belé bango mo ba sepela te. Dans la communauté oyo légèreté za tellement trop. Na makambo salela na makambo ya komema na légèreté te makambo sérieux eloba nango tato nyonso ezalaka théâtre te e bato bazoyi bakosala part des choses te moto akufi me bomona moto bato baoraconte babiloko moko ndeko na biso Refine awuti kotika biso awa ifo mona biloko bato bazoloba ifo mona biloko bato bazoloba nana ngo na mokili aza mabe te to asalaka mabe te to asomokaka te combien bakufa bakenda bazala kutu mabe koleka barafine wana bafinga bato kutu koleka barafine wana vraiment bandeko soki tokochanger ozala malamu boye kitoko te. On a aussi des familles oyo na bafamille nyonso bato base comportement ndenge moko te lobi tokoperdre mpe être cher oyo ntango mosusu bazali mpe bato buzoba sikoyo tosepela koyoka baoloba mabe ya bato wana nalobaki na kosala émission nameka kointerpelle communauté toyeba kosala la part des choses. Et il y a des choses qu'on ne dit pas et des choses qu'on ne fait pas. Et tant on m'attend ezali tolela. Tant on peut fêter ça to sepela. S'il faut critiquer tant les kambo ezali to solo la to critiquer. Mais ezate ke moto akufi bino boye bona ko blâmer ko konana ko bamba mabanga na place pour compatir. Son unique fils s'il vous plaît. Et pesinga mawa pesinga pasi. Et on va une salle émission oyo pokana yebisa bandeko. Et to bongisa pardon. Et lors ami balé kande tozolo ba mikolo nyonso liwe ezokipe sute mokolo mwana moke botala na place mama kufa mwana nda kufi lelo ba boti ba mokunda bana et kala toyebaki liwe ezali mpona ba mikolo moto moko anuni asali vi koko akufi rarement jeune bomoni je bomona jeune akufa et surtout ba jeune c'était vraiment très rare. Ba papa, ba maman, car cinquantaine, ça peut se comprendre. Bien que ça peut qu'à tout. Selon plein Zambie, selon Bible. Donc, bande konanga, tous wa au sérieux ma ambo pe aker. Lobi eko zala yo, et o zala wapi. Yango, Bible zoloba. Que, esika matin, esika réflexion. Ba ma ambo epe sabiso conscience, sabiso conscience. Afin que to yeba. Kobongisa lobi na biso kobongisa mobembo wana kobongisa relation na biso na Nzambe kobongisa tozala malamu na baninga na bayike na mokili ya bato po lobi ata soki Nzambe akosepela azwa molimo oyo ya biso ekende kopema na kimia pamba te c'est pas tout le monde apemaka na kimia tozoloba ngo mikolo na mikolo. Les amis tobima na distraction tobima diku na makambo ezoko kofuta eloko te ba anti-valeur oyo ezoko arranger te ezosala ezoko apporter eloko te surtout dans nos vies dans nos communautés na famille et puis na communauté na biso na bavi na biso nde message nazali nango ya kopesa epesi mpasi epesi makomona elenge mobali kitoko boye mwana moke akufika boye et l'unique fils de notre maman. Que Dieu vous bénisse. Je crois tout le monde a une belle assima. Abonnez-vous, moi c'est déjà été m'en foutre. C'est de bonnes choses. Merci. Au revoir. Bye.
MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.